Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Marian Toumba chez le pasteur Mike Kalambaye avec son fiancé Kevin Issa. Tout le monde dans l'église, il y a pasteur Mike Kalambaye. Mazo chez la bino vidéo boyoka. Makamouni ni pasteur Mike Alobi en pleine église bandeko. Na kati ya église, oh la 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 la. Boyoka. Beaucoup, en tout cas, et vos apaisements. Tension à l'icoloté. Bon, faut d'abord s'installer confortablement dans le mood de l'émission. Installez-vous, prenez quelque chose à grignoter, un verre de jus, et nous allons décoller comme on a toujours l'habitude de le faire. Est-ce que ça va chez vous? Maramozali, bon début de la semaine à tout le monde, à tous mes abonnés, bateau nyon so balinga ngai, bateau pe basalanga ba remarque, bateau yo pe ba like kaka, ba commenta kana, bateau pe ba fingaka. En tout cas, moi je suis là pour vous, ok? Je suis là pour vous servir. Merci en tout cas, merci na ba remarque da bino bozo sala. Avant on jugeait émission na debi, to finga to lo bamabe na bonde la bino bolandi na émission. Landa ngoti na suka pour comprendre. Pour exemple, batumsu bazo benganga, pourquoi lobi boye? Bozo condamner ngai parce que bolandi émission ti na suka te. Nga nazara pour personne, na humiliera personne, nazara contre mutute. Nga ba vidéo na yaka nango nazwa on a ba réseaux sociaux. Na nango to discuter on a bino together. OK? Na invatakate na kenarnanda kwa mutute pona ba vie privée na non, je ne suis pas là. I'm not there. OK? Oeza na ba réseaux sociaux ndenga na yaka nango na et pas na bino ba abonné na ngai intelligent et sage na yebi ke boza awa to discuter on a bino together. Je ne suis pas là pour nuire personne. OK? To fongola matoi toyoka. OK? Merci. Tomoni vidéo bozo mona na oche la binoson. Marian Toumba a influenceuse aujourd'hui ba olobelaye. Nandenga mabe nandenga malamu. Donc c'est sa façon ya kotombwama. Donc nzamba tomboli na ndenge na ndenge. Mutu nyonso atombwama aka na ndenge mabete. Tozana pona encourager buzo bate. Malgré bat bazo traité impoli, mais aujourd'hui quand même on parle d'elle. OK? Eza ndenge na nzamba tomboli. Alors, ayaki na pasteur na mobali na ye chez le pasteur Mike Kalambaye, mais boyo kama amwe loba mina kati ya bandeko. Non lobate, bolanda kati na suka vidéo, OK? Alors, deuxième vidéo, ils ont parlé toujours sur les influenceuses. Maître toujours mboma alobi mambo somo. To landango na bino together. To mekampe ko analyser mambo alobi za ya solo to ya lukuta bandeko. S'il vous plaît. Bolanda vidéo nga non senga bino bolanda kana ba vidéo avant boya bo commenter bo banda ko condamner nga bibi fallait pas loba boyo lobi boyo pona nini boy na boy bolanda ratina suka nga na condamner na mutute na linga kozaka juste au milieu du village. OK? Merci beaucoup pour la compréhension na bino ba abonné intelligent et sage. Ceux qui n'ont pas abonné, faites l'effort de le faire. Abonne-toi, partage, hein, partagez-les, ndegonayo, connaissance en tout cas, émission oyo, et koki ko sunga, to et koki ko édifier, to et koki ko encourager mutumoko. Parce que ma vidéo auto yaka nango pambate. À partir de ma vidéo auto émission au koki ko retenir attends un plus moi lo mo ata yamuki. Alright? Merci beaucoup de la confiance oyo bino ba abonné nanga bo pesangai. Alors sans plus tarder mes amours, tout la dans vidéo ya liboso ya Marian Toumba avec son fiancé à l'église, ba lobel pe bangba pasteur wale sa maman nangai. Eza ya ko eza en actualité te meto lobela parce que il y a de leçons à retenir ici. Bon la narrative pour développer une mission Tinasuka. OK? Merci beaucoup pour votre patience. Bon à la patience ceux qui na lobby na tcheli bino vidéo. Hein? Son talinga kata 10 minutes, on perdre nini.
bozala gentil, s'il te plaît, make sure, avant yo kende, tchelanga commentaire. Merci beaucoup. Na like, na commentaire na yo, et que ça langa bien. Merci d'avance pour na commentaire, na like, na partage na yo, ok? Let's go sans plus tarder. Tout premier dimanche, après sa libération, elle vient rendre grâce à Dieu parmi nous. J'aimerais que nous l'accueillions. Aidez-moi à accueillir notre sœur Maria Tumba alors qu'elle se tient debout. À la même occasion avec son fiancé, Kevin, tiens-toi aussi debout. Tu es très bien habillé, Kevin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Maria et Kevin? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Maria, il y a certaines personnes qui disent, je ne te vois pas. Est-ce qu'on peut venir tous les deux? Venez, 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 voilà. Voilà. On peut bien vous voir maintenant. Acclamons le Seigneur pour eux. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je suis très heureux de votre présence parmi nous. Maria, j'ai toujours cru que tu as une grande destinée. Et les combats que tu rencontres et ceux par quoi tu passes, prends ça comme le langage de Dieu. Ce n'est que la voie par laquelle le Seigneur est en train de t'amener dans ta destinée. J'aimerais un petit conseil, c'est que tu devrais élargir ta vision des choses. Les Joseph ne sont pas seulement les Joseph de la famille, mais les Joseph sont pour les nations, au pluriel. Que Dieu te bénisse. Et pendant que je te parle, Maria, pendant que je te parle, j'ai en moi une conviction. On aura à parler. Aujourd'hui, c'était par surprise. Je sens le Seigneur déposer en moi une charge de vraiment t'accompagner. Nous parlerons. C'est vrai que tout le monde ne va pas t'acclamer, hein, ça c'est sûr. C'est sûr que les pasteurs Mike, que je suis ici, pour certains, je suis un charlatan. Il y a peu de temps, j'étais Mike Tyson pour certains. C'est comme cela, tu vois. Le monde est comme ça. Et d'ailleurs, tout ça là, ça fait la beauté de la vie. Il faut toujours positiver les choses. Mais la charge que le Seigneur dépose dans mon cœur, c'est de t'accompagner dans le sens de faire la paix avec certaines personnes. Faire la paix avec certaines personnes. Je me porte garant. Surtout pour ceux qui sont des serviteurs de Dieu. Tu as une longue vie, une longue carrière. Je prie que le Seigneur te donne la sagesse de vraiment faire profil bas. Surtout pour ceux qui est des serviteurs de Dieu. Les Congolais, il y en a qui t'aiment, mais dis-toi qu'il y en a d'autres qui vont te jeter le pot de banane sur ton chemin. Courage, que Dieu te bénisse. Prépare-toi pour la saison de la louange. Merci Kevin, merci de reprendre place. Soyez bénis, merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Moi, na famille, mon côté. Et quand on dit ma TikTokers babalaye, aba obala kate, babando ilaka na mabala, woni bango, ezaka bali mobali, ah salinga boy, oba tito comme la 2025, ba kolele belé, parce que on comprend naissance à une femme te. Na lobi yo pe noza sino zo la nanga ndako, oza pe na famille papa no mama no bazali, bofani ba yeli bino TikTokers bondi mae, ah boni boyoko, non? Mais évidemment, bah, ça peut 1% à bien basali. L'homme est appelé à changer. Mais mouta changera et ben d'arranger belé. Mais bango ba continuer à la changer té. Bango baza destiné pour na robala té. Bango baza destiné pour baza la kaka ningo na basala la puissé. En fait, tous les TikTokers au monde na congolais ou na baza le la voiture auto école. Baza ba voiture auto école. Ça coller comme bon té. OK ma casse trop. Tous les TikTokers il y a Moutounio surtout à Romatane Nenga Lingi Bakena na ngope na ndako te. Ofini ba sera na yo mto fanda. Tika na lo makamna zolo ba ona zolo bana bango yo soutena zolo ba o baza ba TikTokers nous sont télé na télévision baza moko mbale ni ça to lo ba bien. Il faut tous en bango. Mais la plupart donc to ba 8 sur 10, 8 baza ya kobeba. Bango nde ba auto école. Et lingolo ba yekola na nengo lingi pousse la ngona nengo lingi sakana kilonta nengo lingi kena ngo suka na ngo tika ono te école mukolo ko yekola vola o que nous sommes camion sika sakana bango mukolo ko luko bala luka mwasi ya malamu. C'est ça ce que je voulais dire. Écoute yo c'est normalement est-ce que so bazana ba neki ba ko silika yango c'est ça na yango wana. Est-ce que basiona baza basa ko bala? Oui. Ce que moni baza basa ko bala continue parce que au-dessus du table na bango yango yo moni. Est-ce que neti ye beauté a gagné ni nenga salima nenga salami bongo? Je crois qu'il a gagné rien. Pour Banabason, nous avons des TikTokers, la plupart ce sont des temples. Comment on a bangoné des temples? Au Kota wana bien, au BBC Vino Mobimba. Au Kota qui bien, tant aux Obima,
et le comment on tika le marché sous na vie ne ozala te tala batu nyo suba na ndenga mabete wa bima na bana wana na ndenga mabete omona lelo ba vie na bango eza bien te tout ça na bango ebela na photo to tamona ba on a ba vie na mikolo na ba sansara ki ba kasa ko ndebana na baza batu normal ce sont des temples les otambola koko tapa pamba te baza na batu na bango ba yebi o ba sala makambo na beauté image courage à toi même petit na ana force à toi. Et moi pour moi c'est ils auront makambele kana vie total la bino po ba congolais ba quoi comprendre tant que tozako lo bazako yo kateba mon réalité ndenge le c'est tout. OK, merci beaucoup, j'espère que ngana bino to landi. C'est très 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 important. Makambo yo maître Chorambo malobi. Tozonga wana. To bandana na vidéo ya Marie Antumba. Tomoni quand na lobaki na debi mutu na mutu na façon na nzamba tombola kai. Il y a d'autres personnes ba rotombole na nzela musique. Il y a d'autres personnes ba rotombole na nzela kotonga. Mutu na mutu na domaine na ayebi ndenge nini. Ayebi ndenge nini on nzambe a bato parce que c'est lui qui connaît notre destinée. Alors lelo avec tout ce qui s'est passé, j'espère que na sala ki ba vidéo est belé concernant le sujet. Ngai na bino to mona ki comment est-ce que marambo se déroula ki nandenge Maria bima ki prison. En tout cas, j'espère que à soigner comportement zaki na liboso, je ne pense pas qu'il a ozonge lango le sous parce que azuba conseil par-ci par-là. Alors, tomoni l'église ya pasteur Walesa et pasteur Mike Kalambai, en tout cas, ezaki surprise pour le pasteur Mike Kalambai. Alors, sans plus tarder, avant ngana chano ba commentaire nangai, tolanda nanu ba commentaire ya bato na TikTok na na TikTok ba désert mais nota ata 10 commentaires hein na ko tanga ta moi quelques 10 commentaires et puis toko zonga po to sala nini to développer sujet na biso na pesa pe point de vue na ngai. OK, all right. Alors il y aura mutumo lobi distraction. OK, page yango na koti to tanga il y aura vision TikTok bon conseil yepe atika impolitesse. OK, on est à commentaire o ngai nazo tanga amen amen papa yope olingi bezin distraction ba distraction est comme grave sorry amen l'homme de Dieu et pardon distraction is amakasi super man of God long life divine perfection distraction. Est-ce que Marie Antumba comprend ce que le pasteur Mike Kalambai dit? C'est juste une question. Donc, pasteur Mike Kalambai est aussi poutiniste et semble que Kevin Azamounene équipé binoté. Matu Samuel Nanu amona fongola te afongola ekuke to kota. J'ai compris que dans la vie, il faut avoir l'argent. Je dis bien l'argent. Beaucoup d'argent. Maria Abimine Timosantu nzoka mama spirituelle ya FC Bana impoli. Batu ya théâtre Walesa akangisi yo ennemi. Même pasteur Mike Kalambai est aussi poutiniste. Voyez papa Mike Kalambai mon combat. Mais aussi fait aussi la paix avec le pasteur Moïse Mbiye. Pour le meilleur émission. Mon papa, on fait comment pour vous parler? J'ai plusieurs choses à vous demander. Votre fille depuis Gabon. Le langage de Dieu signifie insulter les gens ou être impoli. Papa Mike, ce qui me retient, c'est de faire la paix avec les hommes de Dieu. Il dit même Amen. Seigneur, reviens seulement pardon. Père spirituel sur nous, sur nous maintenant. C'est ici qu'ils seront bénis le jour de leur mariage. Pasteur toujours mboa que là na moi bordure pour la peigner. Ezabiente maman nangai, maman nangai. Papa Mike encadré bana oyo pardon tina mariage. Oui, c'est une bonne chose hein. Bon, si le français est difficile na komelayo na lingala. Leur mariage sera béni ici. Pasteur, nous sommes derrière vous et votre temps. Vraiment sage, réflexion, merci beaucoup. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Les gens qui n'aiment pas Maria, là, Wana Mitema et Suki. J'aime beaucoup sa façon de parler, notre papa MK.
Très bien habillé, Kevin. Merci beaucoup pour l'ombre de Dieu. L'assemblage des gens que j'aime bien, soyez abondamment bénis. Maria, ma chérie, Simba, papa, courage. Bon, il y a trop de messages à TikTok. J'espère que vous avez moi idée. Batumsu va condamner pasteur Mike Kalamba, batumsu va encourager, conseil qui toko, batumsu en tout cas boki ba conseil. OK? Alors, tolo basiko, bibish mombo plasma, alingi aloba, la maman des analyses. Nangina loba. OK, c'est une bonne chose qu'on y a dans l'église parce que et ça surprise d'abord parce que batubele condamné, il y a d'autres gens. Oh, comme une distraction, ça va en église. Non. Le pasteur Mike a bengi si mutuna église te. Bobi ke ngana zananga contre mutute. Na olo ba vérité likambu, na olo ba likambu ndenge za nanzela. A bengi si mutute, c'est une surprise pour le pasteur Mike Kalambai comme on a qui ça le couple na église, bazan ba fiancé. Moi je comprends que non, il y a une liaison par rapport il y a stade de martyr, il y a pasteur Mike Marian Tumba bazwa qui est pour ça la pub tellement ça na public est belé bazwa qui est pour ça la pub. J'espère qu'il a parti à wana nde contact pe koti je sais pas ce bayo bayebana kala en tout cas wana na ebité mais à ce que je sache à ça la pub pour un stade de martyr. Koya na ye na église ce n'est pas mauvais parce que bisonyo soto za bayima. Tout ça le rappelle ma bé. Pour tout le monde le Maria Tumba impoli mais il y a aussi de ces gens au bazakout en coulisses, bazakout maman na impoli, ba finga bat makamba komaranamir. Bazaba très impoli koleka Mike qui sa Maria Tumba. Ndenga une église, c'est une bonne chose et c'est déjà signe humilité koya et puis ndenga aye pas le pasteur Mike Kalambai. Moi je pense que le pasteur Mike Kalambai na papa waleza ba na liaison. Et cause à la paix c'est une façon ya koya kolukampe ba sengele bolimbisi et pas ya pasteur Walesa. Naza sûr que azui ba coacher bien ya koya nanu koluka façon nini pour que ne pas pasteur Walesa directement boé et ça hésiter. Encore que une église wana ba bétier to ba boya kota quelque chose comme ça. C'est l'église de Dieu mais anything can happen. Alors, démarche à salir déjà c'est une bonne chose. Maman Kozala au-dessus de la loi, Moutouasa au-dessus de la loi Azate. Et puis moi, dans mon pied, il faut tout ça moukolo. Le pasteur Walesa, au-delà de tout, c'est un papa. Tout le monde qui pasteur, c'est un papa qui a des enfants. Et pas na luba, parents baluba balaksara ba na bango que tata nyonso a tata na yo, maman nyonso za maman na yo. Donc cela veut dire oko respecter papa ya moninga lokola, ozo respecter papa na yo. Donc on Maria Tumba a beta ki wana en tout cas zaki a beta ki à côté parce que presque tout le monde va condamner qui est en tout cas à manquer qui le pasteur respect. Azamutu, azamwana, ngape na osenga na part ya pasteur Walesa na part na ngai, la maman des analyses Bibicho Mbombo, papa Walesa limbisai a mwana na yo, nakase libota, tout le monde a bana nyonso, bazara ndenge morote. Il y a de ces enfants, il y a botama ndenge na ye, azana moi c'est mon impolitesse nakati. Mais papa a waka mwana na yete, si c'est vrai qu'il y a une procédure, il y a osenga, papa na ye bolimbisi. Papa Walesa, c'est comme son père. Pour procédure à bandir osenga bolimbisi en tout cas, c'est vraiment une très bonne chose. Asenga papa, pardon. Ce qu'a utilisé pasteur Walesa, papa Mike, pardon. Asenga pasteur, pardon. Alimbisaye. Parce que bon, keba na bosala nzambe, o salué lo morote. Na lo ba bien ba sali nzambe ba o ba sali la nzambe na bosolo. Soki o sali la nzambe na bosolo. Et que mutu azolinga anuiri yo innocemment obi lorote. Soki mutu na lobi afuka mapona yo asambela ezwayo. Malédiction avec cause ezwaka. Sans cause les orate, mais avec cause ozwa. Soki o futite, banano ba ofuta. Alors comment on a marié en église, batubele balobi, pasteur Mike, yope luka osala, fait la paix avec le pasteur Moïse, yozo ibsa qui ça, Maria a ça la paix avec les hommes de Dieu. Et pourquoi yo okoki ko luka moninga no pasteur Moïse mi était bon ça la paix.
Alors soki pe bayokana ngai na bino toyebi te. Mais soki pe bayokana te conseil au pasteur azopesa kisa Maria ye moko pe soka ko pratiquer yango aluka kimia na bato bayokanaka te. Sorry, ça sera une très bonne chose. Mais il faut yeba bande on a vie. Et ça na bato mususu. So na bina kota no sujet Mike Kalambai na Moïse Mbi. Et ça na bato mususu. Nzamba salate ke no bo si sa vie na bino ensemble. Et ça ma relation mususu bozaki together pour un temps. Après quelques temps, bo kabwani na bino. Et ça bongo. Alors, soki bomoni ke relation zo simbate, c'est mieux bo kabwana bo mona na musika. Bo pesa na mambote ata na musika, mais bo solo na bino ata bo solo pas fréquemment, mais na muté mo bi ke non ngai na ye to zane lokote. Mais soki ezake bo kangana vraiment binemi o to benga ngo binemi bo solo la raté wana nde ekozala mabe makasi pour le pasteur Mike Kalambai. Alors conseil oya pesi, c'est une bonne chose, il faut chercher la paix avec les hommes de Dieu. Surtout les hommes de Dieu, il y a de ces gens qui m'écrivent, mais on a comprendre. Finalement, ceux qui n'ont pas yo le belaka na basel nzambe, okonda na bango. Après karabino boroya, au côté la basel nzambe, bandeko. Ngana côté la mututi. Ngana sala na ngai sentimate mbuma sentimate. Na yaka pepo na finga te. Tona yaka pona loba maloba ko nuire mutute et ko toucher mutute comme atina niveau abanda ko lelo bia yo kapasi non. Na lobela la vérité et puis na vérité ngo na lobela kango en général na lobara pe likolo na kota pe na profondeur à vie ya mutute pona yebi ba vie na bango te. Maman na loba na ba réseaux sociaux. Alors ceux qui muto za right. Pourquoi na loba te za right za na droit chemin? Ce qui peut mouton sali ma bétol ba no te koto pasta beti à côté, ce n'est pas seulement le pasta na lobaka actualité. Ce qui est actualité nde na yaka nango na lobelaka. S'il vous plaît, avant qu'on commente, pour ça la batumsu, on a une émission ndambo, aya commenter ma bé. Mais bon ça il faut bon la narrative souka boyo kamarambo nga na lobaka. OK? Le pasteur a pesi bango fait la paix avec les hommes de Dieu. Tu as dit que non, à cracher qui? À la qui c'est qui signe impolitesse, biso soto mona ki ango. Ce n'est pas seulement Marie qui est impoli. Et ça peut na bana basel na nzambe pe belé pe baza pe ba impoli pe ba melaka pe masanga ba melaka ba whisky to yebi. Ce n'est pas seulement Maria. Basel na nzambe nyonso bana bango baza bien te. Ngai na kutala na mwana mosala nzambe moko ayebani na Congo na ba réseaux sociaux pe azaye na ye. Nakuta na bango wana tokesa la tokenda ezaki concert et héritier na à l'époque c'était quelle année 2018 hein? Entre 2018 bien 19 tokenda ki concert héritier na 100 tonnes tokenda ça reportage bandeko toke nakuta na mwana mosala nzambe na biso niveau azobenda shisha. Niveau benda shisha oba benda kawana po na biki ba shisha musu ezaka ba flavor ba cheka flavor ba chegu anana ba chegu ya mangue et tout mais ba shisha mususu ezaka ozomela ezana whisky na kati oba expliquera po na mela shisha te mais nena yo ba expliquer ngana emilinga la kande na mona ezaka le roi diamba na mona le roi soki nini soki makaya et tout alors na mona amela shisha qui ça on appelle ça comment place à fandaki ba whisky ba vin ba nini ba cocktail on sentit que non bazo douma moi na mosala lanzama encore place on ezaki même ba place ezali quoi éclairage za moi makasité mais moi lumière moko moké mais bo sa lwa bo mona neti bo mona te azobi nazo elate na talaka bo na bi oh yeko ye na yebi pe très bien yebi pe très bien moi na mosala lanzama na poussa le penga pe tembe ngaye na poussa le pena tangi pe komune oyebinga te no asa pe samblo kwa yebinga te ma yebinga moi na mosala nzambe munene mais à part wana na kutane deux fois ponga pe na muto baba na nenga mabeto à l'époque wana quoi donc to bimaki pe to kutani pe na ye to kutana na bango lisusu na ye na leki na ye na donc en tout cas en famille ko ba fa na kati ya boîte.
batie banini ba commander ba omela donc bandima ite que non pe ba congolaise bakotaka natali boy na bi nga nanga ka ndimi simple boy mais bana basala nzambe baza pe ba basala mabe ce n'est pas seulement to crucifier Maria alors nenge alobi que procédure oya asali eza vraiment une très bonne chose na mobali na ye et surtout que ceux qui ont présenté mobali na ye devant tout le monde aza sérieuse tokoloba parce que le loba fie bien na ba réseaux sociaux tellement za mutu mo aza public alingo laksa mobali na ye te po ebike asimba koto asimbi koto alingi o les filles baleki nanga basi baya nanga basi bandeko nanga basi soko kutani na mobali na yo ya malamu mutu mobali la parfait azalaka te diembela ye zala pena Kevin Issa na yo zala pena Mr. B na yo zala pena papa na MJ na yo na ebite muna mutu na ndenge na ya abenga mutu na ye soko kutani na mutu ya malamu ya diembela l'homme parfait azati tala nani Maria influenceuse munene est-ce que tala eta taya mobali na ye bafinga ki pepe kale moro tali bumu tala nzoto kesa chirurgie alandi biloko wana te mais diembeli mais comment na ye aza heureuse na mobali ne atali corpulence te mais soko za la fille soki ni a complexé pour alinga ngana linga mobali mo faza la aza ba paquet za six pack mobali mo za soki mulai atali biloko wana te yango moni mona encourager mona moi so Maria atali ko biloko te mino bo finga meyaza c'est ça la détermination bana basi so boza bongo okangika moi kanga journée no mobile no omonika ke no ça va au salier marque déposé non les latin non ça l'émission zomona coquette fille à théâtre bazo la mobile na film ou TikTok non c'est l'émission na part bon mona tala ndenge bana baso tala mona mwasi otali mona mwasi otali ndenge bazo la mobile obike non yango ba opportunité mususu il faut pas ko kimisa yango chance ezara chaque jour te ozui ya yo kangama na ye sunga ye aza mobulu commissaire sérieuse oza mwasi fandisa mobali Maria tumba ye wana en tout cas c'est vraiment une très bonne chose papa walesa limbisa mwana avant na kota na sujet suka parce que tokomi déjà ko chuter maman le baiser belé mais je n'ai pas de choix papa walesa limbisa mwana yo amona muluba machi amumenu abeta ki à côté biso soto yebi limbisa ngala bika ke no okende ti akoma ti poso ki abadi procédure na royaka olobelango aosenga papa bolimbisa aka papa na po papa walesa amona naza papa moko boy amuta mutema munene muto azanga ba défaut na été muto azanga pe mabete mais amona na aza muta mutema malamu po bino bolinga ngaka ke no bofingisa bato soki na ye ana komi ko finga boyina bonne bo sepela bo cheba like mais soki muto oloba bolamu mutu bolinga raté nga soki mabe eza na oloba ke non papa koto abeta ki mabe malgré papa parents basala ke remarque na miso ba tuté parents pesa ke ba condamnera été papa a toujours na raison selon moi oui papa oko se plaint de papa na boyena on va condamner papa yo papa non cela dépend de l'éducation OK voilà donc il y a un sujet na biso ya suka j'espère que na lobby est belé concernant sujet oyo sujet maître Chura Mboma a lobby ba tiktokers ebele ba obala te ba tiktokers ebele ba obala te pourquoi parce que ba vu ba osana TikTok baza basa ko bala te quoi ngelo na ngalo bana maître Chura Mboma et yo na ngina loba papa ozana raison oza pe na tort parce que lelo okoza tiktokers mais to bibe eza bato mususu aza marié mais aza tiktokers il faut déterminer que ba tiktokers ba basala buzoba nde ba obala te parce que ça bato be ba na TikTok on aza pe na mobali na bana eza bato mususu pe alingane ko laksa elonga mobali na été eza mutu mususu pe yende ngaza wana alingate ko laksa vie de couple mais yemo aza marié pe mobali aza un homme respectueux mais eza na TikTok ana TikTok Amida Chatir ana TikTok a postar mo ba biloko a marié te ezo dépendre ndeba la façon ya bato ba sala na TikTok
Ça, leur façon de faire les choses, contenu na bango. Ça, contenu buzoba na buzoba. TikTok ba congolais, tu bazoye ba nengo osai langoti. Aujourd'hui, dans notre communauté, soko kiomo na kuna barando na barando. Hey, yo boye, hey, oza langote, ngale na zanango, na mobali nanga. Chez les Congolais, na ba TikTok, on retrouve Kabilo Kwabwe. Pour nanini, c'est la façon d'utiliser les TikTok. Pour les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui gagnent ba vie na ba réseaux sociaux. Ba te belé ba vie ça transformer na réseaux sociaux, ba ba contrat, ba vie na réseaux sociaux. Alors, les autres dépendre la façon dont ils ont les réseaux sociaux en haut. C'est pas toutes les filles ont les réseaux sociaux de mettre toujours en bon malobi, non. Si on a mutumoro, on crée ba contenu na yo ya bien et cause éducatif. Contenu moro o muto a tel habit a zongi li sous next time abi été à moi ça ne faut dans landai allo bara bien a ça ba vidéo na bien bonna muto ko ya. Mais so ba moi que non ngai on peut tellement bala batu e ngai moi ça boye. Muto ya te so ka yi ezara pour na loisir. Pour ba te bele ba ça ba nonsense na TikTok ba za pe na ba abonné bele yo kasi ba abonné nyonso wana ba yaka po ba kumisa bango. Mutu muso ya nega pour la distraction ayo kaka ne ba fingaka. Mais na kuzuboe atali bete. Moi so vraiment ce qui attend ndeko nanga le bia bala na ronzimate pour na ni amuta buzoba mais aza abonné na. Achela ko pe ba like mambolobi mais na vie normale bete o poussana te. Et ça dépendre couche nini oyo zo créer. So ko créer ka couche ki yo finga kanora batu pe o balinga mambo finga bakoya pe bako s'abonner na compte na yo. Mais si on crée contenu contenu ozo pe ça ba conseil, ozo créer par exemple ba recette pour tout le monde na TikTok mambo ça les ébélé. Et ça mutu muso ozo créer ka ba contenu ne alambaraka biloko. Alaksa batu ka de ba décorer ndako. Et ça mutu muso ayemba ka netinga na TikTok na linga na mingo yemba. Na lingami mambo na oyemba nanga kaka parce que temps eza mutie. So na salima vidéo na zuma temps na yembi nanga. Mais je peux na kozwape temps na koluka pe bango ba contenu eza talebele attendez et ça défaut. Na nzoto pe so ko travailler mingi pe mabe. À part ça na zape na mamusu na osala. Donc ils ont dépendre la façon dont mutu azo créer ba contenu na ye. Alors ba o ba la te eza ba oyo ba sala buzoba. Bazo ba vina bango ba exposant na ba réseaux sociaux ba relaxa mibali na bango ko relaxa mobile eza problème te mais il faut ko yeba il faut on assure on exposer mobile na réseaux sociaux loba aza mobile na réseaux sociaux et loko wana ngana websa ba tiktokers biso ba to sala musala oyo soki mobile no aza muta réseaux sociaux bozwa vina bien bo exposer na ba réseaux sociaux et tout mais soki mobile no aza muta réseaux sociaux te ko sala erreur wana ti. To moi sinon aza muta réseaux sociaux comme mixer ma mbute musala eza musala eza musala eza le roi soldat a même moi si na guerre o même moi si na guerre ta tiki na ndako eza roi enseignant o même moi sinon erozo tangisa bana te ezo dépendre ka façon pour tout le monde ma bala mingo ezo na ba réseaux sociaux suka na ba opanyanya bazo panyanya ezo dépendre pe contenu na mona film moko azara na YouTube mami basa ba vidéo ne ya kolamba ya création mami na papi na sepelanga na couple wana na bando landa bango depuis longtemps to yoka bango na polémique te ba biloka o ba nini wana bazala raté bazana na Canada na landa ke trop ba recette na ya lambaka ba décoration ndako est-ce que muto bongo asa ba view te ça la ba view azana ba bonné na ba Hollande bazo bomona mambo salaka ba recette ba azo bongisa ndako comment ba ko décorer ndako nyonso wana parfois ba salaka ba vidéo na mobile na e ba opesa pe ba conseil ba oloba makambo couple est-ce que bazana ba bonné te bazana ba abonné en plus quel genre ya ba abonné bazali bazana ngo donc ça dit que non ba abonné mo intelligent mingi pe ba couple ba Hollande bon c'est une bonne chose ils ont dépendre. Ba réseaux sociaux et dépendre et loko oyo yeli bato ne bato ba omesa nango soko ye ko finga okoza pena ba abonné ba fingaka soko ye mambo ko sambela okoza pena ba abonné ka bato ba sambela et autres dépendre donc mettre toujours en mboma wana na oza quelque part okoza na tort bien raison et autres dépendre nde mutu ndenga zo na ba réseaux sociaux alors soko ça d'accord nanga make sure otika like na yo otika pe commentaire na yo
Merci beaucoup en tout cas. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Donc, comme pratiquement dans cette émission Nabiso, ceux qui ont CP Nabiso, n'hésite pas de me laisser un like, partage, abonne-toi une fois que notre vidéo a sika au kozala averti. Merci beaucoup pour l'encouragement Nabino, pour l'appel Nabino, hein, donc et aussi la moi qui te soutenir émission Nabiso physiquement, spirituellement, na financièrement. Spirituellement na losama, financièrement na mbongo. Eza ngo li sumute. Obike normalement bibiche, en tout cas na moni olobara mingi, zwa moi cold drink na yango. Eza li sumute. Nzamba ko pambola yo makasi. Eza na ma bête. OK? Merci beaucoup en tout cas. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous. Et bye bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.